yoka ukamata nzutu ibutisaka esengo olona yango na motema nanga pene na yo lokola nzete na ebale pipai na luna kondima nanga papa banguna nanga bakulunga ngayo mokolo yo nzambo kolala pongi kasi lokola yo lalaka na yo te ata mokolo moko te bakolonga nga yaya koyeba yo ezalaka esengo yaya koyeba yo ezalaka kitoko boye yaya koyeba yo ezalaka esengo boye yaya koyeba yo ezalaka kitoko boye opesanga banjelu lokola basali babatelanga balongolanga na mabe oleka liboso ya banzela nanga po pasolelanga bisiko yo ekangamaki monoko asiko pesanga lokola likaboe po tosolola monguna ayoka te yaya koyeba yo yaya koyeba yo ezalaka kitoko boye. Ah, bravo, bravo. On vous salue au nom de Congo Impact News. Vous êtes tellement nombreux à travers le monde. Je suis la Mame Africa face. Les tableaux, bakolopne, baimboka, vraiment mon kolelo. Tu vas rabat nzambe pour autoke pour yoke politique koti boye. Kobo Sanate, Yeme Yazali, le maître de temps et de toutes circonstances. Voilà, je crois que vous comprendre parce que vous qui musique, vous guitare, Lelo Awa, na plateau Nabiso. Tout ça, bongo na frère Deo Mwanda. Azali Bongo Mokambi, topé visionnaire. Il y a groupe musical Doxa Musique. Vraiment avec lui, on va parler en long et en large sur la musique. Abandi carrière naye moi kala. Tout le monde a na frère Moïse Matuta. Mais tu éviter bon, on va zaraka boy. Bonjour. Bonjour Maman Léa. Jambote na bana nzambe ata ba pagano pour bien pesa mingi ka bana ndao mo pagano mangana mo pagano donc mbota neze ngate ki pona ba santuté ayaki d'abord pona ba sumuke pour komisa bango ba santu yango na biso tozana nous avons tout intérêt à kende vers bango côté ya bango ko ramener bango na mboka ya tata kokota lola yo moko kitoko tin faut kota lola na bato courant nos hommes les coller bango to bendi koto to bendi a biso surtout à la kelele donc kepena o tei bango tongo kepena na lolo za mulongo na yo do ba peso pe couronne donc Radio, je crois que Bao ba ebioté pour la première fois ba ko s'est présenté aux anani au banda carrière na yo wapi pe de lokomi wapi kombo ngai frère Deo Mwanda frère Deo Mwanda abandi carrière na ye na église si je peux dire na bandi koemba na église je suis chanteur jusqu'à maintenant na église La Grâce pasteur nangeza le pasteur Roger Kapangu c'est mon papa yende mutu a lesi ngai puto mobimisa oyo mais lokola mutu nyonso nakende pe koyekola libanda c'est-à-dire na travaillé pour notre frère Moïse Matuta pendant presque 10 à 11 ans et tout ça qui n'a frère Moïse Matuta c'est depuis 2001 jusqu'à 2011 on a quitté le groupe La Profondeur donc 2011 c'est le lot et Oumelia mais au banda qui pas frère Moïse Matuta comme vous venez de le dire mais qu'est-ce qui s'est passé même je ne sais pas parce que tout le monde a un chrétien mingi to ba musicien mingi mon abana qui tam so pas Mike Kalambay ba bebani allez asali pe ye bilanga nae bon au fait séparation nyoso za la ka ba bebana te pourquoi bon na habité biso na zo exemple na mona rende biso pour na congolais biso na Congo tout le monde a kaso ba se séparer c'est que ba bebani ba wela ke loko moko non il y a plusieurs raisons tu sais même à Abraham, Dieu a permis qu'il se séparer dans l'autre. Et ça a été parce que bébé n'a pas nini. Mais à tel cas, tu vaut mieux na coin nae. Tu vois même temps où Nzamba a frappé Sodome na Gomorrhe, Abraham a intercédé pour l'autre. Nzamba a bikisaye. Donc on peut se séparer mais on n'est pas divisé. Ce qui s'est passé, groupe La Profondeur et ça groupe ya frère Moïse Matuta. Ce qui a fait que comment qui compliqué alors groupe nyons ça na ba loi nango ils ont ba règlement d'ordre intérieur bien que ba mesure de grâce ezalaka mais des fois na comment il a occasion de shit ya baninga
Parce que ceux qui programmer voyage, ceux qui programmer production, ceux qui ont chanteur parmi les 3 chanteurs, liste on a combo nanga fouza na kati. Au moins mais je n'étais pas dispo. Voir même temps tout ça l'album na biso ya trophée to imba na tela au motema. Donc il s'est fait que nazala qui dispoté na ya mukolo nanga moko na yembi ba cœur na ba vocal nyonso mukolo nanga moko. Donc moni des fois et pesa et betsara libaku. Heureusement que tout ça là on a studio na biso. La studio Frère Moïse Matouta parce qu'on a travaillé dans ndaku na ye. Vous comprendre. Mais à ce temps-là c'est vraiment facilité. Combiner musala na musique, c'était pas facile. Et maintenant là comme président d'un groupe na yo moko Doxa, posant un bâton pour Nzambe. Oui. Pourquoi dans le bandengwana? Parce que Doxa est fonctionné dans programme nangai. Donc si je suis indispo, c'est bon que naza dispoté. Ça c'est pas être égoïste. Non, c'est pas être égoïste. Moni musala Nzambe oyo eza facilité maman. Eza facilité et nanu to bandi penza ko buka penza te. To lobite ke to buka kate. Non, Dieu va nous payer d'une manière ou d'une autre. Ngako na lobara, so na kota na ngalo la nasa na nga musala pas de problème. Mais Nzamba pesinga isika mo rezo permettre que bana balia na ndaku na futa ndaku abatu. Alors ceux qui ba bengani ngai et qui n'a longue musala, n'a marié, père de 2 enfants. Au monité, Dieu va pourvoir, mais quelque part, ils ont prudence, ils ont sagesse, vous comprenez. Mais je fais de tout mon mieux pour disposer batan nangai. Frère Moïse m'a tout à soit qui a son séance nandia, peut-être abi, to enregistré vendredi et que vendredi on a dispoté. Moi qui n'a bêti libaku. Mais ce ngamo na kei na isi bango tenga bochanga vendredi te bochanga lundi parce que ngande mon travailler. Vous comprenez ça par rapport à l'emploi d'Itanangai. Alors c'est ce que j'ai vu que être seul boyé c'est bien que quand on a un groupe oyo oza mokondité oza musicien lokwa baninga nyonso lingo koma lokwa yo ndé privilégié ba ko mosa ba programme selon yo là et ko betsa ma baku ko leka kutu to ya ko panza na ndenga mabe j'étais prudent na bengi papa nangai parce que na benga ki mon père jusqu'à maintenant na tika na ko bien que ba mabeza la na groupe nyonso mabeza ngaka te ngapi na zena mabe ya ngai na be na ngai ye pas akina mabe na ye mais en tant que famille c'est papa en tout cas kovanda na kata ndako bino ko ka suste lelo kwa na vanda na ndaka ba buti mezonga ba 1h 2h 3h kitoko te vomina ki ndepa na ngai nde na ko sa makambo wana nyonso. Souvenir vraiment souvenir ni malam au garda vraiment na papa Moïse Matouta mais aussi na groupe en général. D'abord na groupe ezaki ambiance moko comme pas possible. La profondeur ce kolongwa peut-être ngaki kolongwa déjà avant ça. Mais loko bande ko kanganga wana ambiance moko pas possible. C'était vraiment la famille. Dans la profondeur, beaucoup discuter na 12h, na 12h30 comme si rien n'était. Ezaki mode de vie na biso kuna batonga raté. Soko tongi mutu ndeka ovandi ba bimisio kana poasa. Frère, makambo lobaki lobana no ya zawana donc kuna batonga raté. Donc ambiance wana bando sanga bien. Même à taboni ko tomboka na ndenge moko on avait un chef d'orchestre super, le frère Picho Pieme. Non, avec maîtriser, mbonge, non. Et après, chez mon papa, et là on a zoa, eza musala oyo. Moni rumba, rumba donc eza bilo on a zu papa, on a yé koli nanda quoi papa donc comment zembu, comment diriger. Yé moi psanga joa vidéo moni nzamba memaka Moïse nanda quoi Pharaon parce que Moïse a dirigé Israël. Il faut vendre nanda quoi Pharaon. Pour moi, on a Pharaon dirigeant le peuple. Pourtant, il n'y a pas comme mon conseil qui est à l'arabe. Aujourd'hui, nous avons un groupe en gros, bilanga au côté qui est sali moi et le connaît ou soit sali le connaît. Est-ce que Koyembe Nzambe scénario papa de pour monter comme appelle Koyemba sali be album naie belé il faut la appel ou bien est-ce la désir ya motoye moko. Et le ils la bien résultat sous kanango zakanini. Bato baemba parce que ba bengama ba persévérer malgré mbonge malgré la tempête à la promesse allons dans l'autre bord comprendre mbonge ye beti bagangi babange mutu moko tabete na miboka na mai pona boyo kufaliwa boy bavanda eka wana malgré ba benga mokonzi papa lamuka tia lamuki ate misimbonge ozo comprendre
donc bamsu bambonga bakoka yango te basuki na nzela akoki na ete akosa makambo mosusu. Donc c'est ça. Papa Deo, est-ce que vous connaissez par rapport à les musiciens Tozomona penza ba musicien chrétien lelo? Hein? Je ne sais pas aujourd'hui pourquoi placer Papa Deo na rang nini parce que aux a déjà album Maliboso to monaka ou bandaki promotion ango, ben je ne sais pas comme le niveau nini, mais on avait vu quand même les images à la télévision. Papa Deo, aux a jeune talent, vous avez un niveau de jeune talent, tout le monde vieux. Pour n'avoir peut-être différence entre un vieux talent. Yo ce qu'on a eu moko. Tout place où. Parce que musique na bandi qu'on travaille na frère Moïse Matuta depuis 2001, ce qui fait que na bandi musique depuis 2000. Ouais. Donc aujourd'hui, yo mo calculer nombre d'années. Donc depuis 2000 ans dans le monde de la musique, je me souviens c'est leur bon autant azo bima. Vous avez parmi Babeta qui va enlever les rideaux, bien sûr, notre frère Moïse Matuta, mais le frère Moïse Matuta était déjà connu dans le moissonneur. Donc, à ce temps-là déjà, la bande de musique, il y a ghetto, comme on dit, ou bien, pour ne pas dire il y a ghetto, musique qui a été, la bande qui déjà la musique, penza. Donc, musique est dans l'angaï. Mais carrière, Nangamo s'est lancé comme Ngamo visionnaire. Je l'ai commencé en 2012-2013, comprendre. Bon, on va pour la génération. Ok. Papa Deo, parle-nous un peu de Doxa Musique. Vous avez un album, combien d'albums déjà sur le marché? Vous avez préparé, vous salanini et tout. Doxa Deo Musique et un album sur le marché. Vous avez préparé tout lancer album à mi-balai. Si tout va bien l'année prochaine. Mais ce qui se passe, album Maliboso, c'est à peine que demande de comment ma casse na niveau poto. Demande de comment ma casse. Donc on a raisonné avec mon producteur Pakamale la ECG, na PCE Mbote, Mingi Bisika Zali en Allemagne, on a réfléchi que to bimis album mango. Donc cette année, banana nzambe si tout va y a liboso wana parce que e bimate na poto bimagate. Ici na bimisaka 1000 CD mais si là na obika ba maigre moyen na biso et si là quand même Dieu a fait grâce que le quoi demande lesquels ma casse na sola qui na singa bon to pesa ngo bana nzambe année comme ça wana le quoi ego na année prochaine mais le quoi la tozana ni to dupliquer les sous. Alors je parlais avec lui na lingi to pesa ngo vie à sika parce que c'est depuis 2011 tilelo ndé na linga tout ça ba réajustement bablo on soit mike faut tout travailler ce qui demande aussi moi quelque chose. Donc, tout ce qui est batamité mamalamba monique bako contribuer mais cette année si tout va bien au bim album on a niveau poto. Papa de relation ni nous a ba relation ndenge ni na ba musicien mususu na mo tangi mama lor c'est comme son nga mama lor mingi otangi mama lor papa Mike Kalamba ba relation na bino ndenge ni. En tout cas personnellement nazwa tant ko fréquenter ba yaya wana te. Pourquoi? Bon, ils ont un lourd monté 5 sabiso. Comprendre des projets moroboé 5 sabiso to kende, ngapi na mtoma bébé ba batan belé. Ils a OK lukaya mo retourner ba conseil donc nan penza na sali yangote. Mais ce qui est vrai donc na ba préféré na ngai. Na ba préféré na kat na bango maman lor mbongo azali. Donc maman lor e na nzembu moko te aye tika ngai pamba. Banzembu ne salanga makam na nzoto. Je l'aime tellement. Une fois na mona ye aya na bureau na biso na ebisi na bité soko reconnaître que za ranga ina c'est en tout cas banzembu no mama lo esalanga bien mikolo to na elamba nkembo donc wana ndeko to suka donc wana nazara na ona matoi ernioso et le frère Mike Kalambai je l'aime aussi beaucoup bandeko nyos ba misien nyos ba sala misana bango bien na linga bango mingi pe na bonde la po na bango que Dieu les aide ba bazalaka na bonzambe ba garder ka ko banga nzambe moni lelo vie chrétienne to koma ka ya ko critiquer kingandi boisen azamutu mabe asaki boye asemu problème ka za ka yangwana mais au monde na batu nyonso bazo critiquer il y a peu de gens au bazo ka tan ko bonde la po na bango au fait c'est ça l'amour comprendre so moni muninga azo kendo asala loko moko boye ke zo sala bien te zo sepelisa ote bondela nzambe si tu n'as pas le temps ko kuta na ibo ko sola na itam so moni ka ko yoka ote zo attend ko bondela nzambe parce que tous ne sont pas des Satan tous bazaki bana ya Satan na te au fait na lobité ba baby babité ba pengwa nzambe ndika mutayebi mais ba o ba kanisa ba baby baza pe bana nzambe
que le diable est en essayer ko yiba bango. Vous comprenez? Biso pe lokwa bana nzambe photo lité armé na biso etikala kaka soudé. Alors le comment na monde na biso ba chrétien omoni muninga sali mabe yo eso betting koni po akoya susu davantage. Pourquoi bimisa bien à poisson? Moi je pense que depuis to bandi ko bimisa changer le côté. Au fait, ils ont qui misandé batus ko ba yamba Yesu. To komo bota ba incrédule sans le savoir. Parce que mto ba ngana ya na milieu na bino ta ku bino monde bozalaka. Est-ce que yo so yoka sango mona sango ba na parquet? C'est ça raté. Ils so yoka imam moko boya ba musulman non. Ils alaka mingi ba chrétien. Oh na oyo ba na problème. Or quelque part Bible lobby au komema muninga non na justice te. Comprendre je ne dis pas que ce mutasali ma befort est resté impuni, mais je pense qu'il y a encore de méthodes autres pour procéder. Tout le monde qui simbi penzate, qui ko appliquer ba méthode mususu. Papa Deo, il y a une question parce qu'il y a un prophétie que Nzamba cité une nouvelle génération, donc ba vieux wana tebité so bo ki wa. Yo étant que mosala Nzambe, okolo banini. Pour le moment, la jeune talent peut c'est comme si prophétie en gros la tanzoto. Bon, la Bible penzamba sisita ba jeune mais ba vieux ba silarate, ba vieux ba longwa kate. Il y avait des sacrificateurs et li ba Samuel penzamba sisita ka jeune nzamba sala mamna ndenge na ye. Mais bazolo ba kenzamba tiki ba ancien. Mingi ba koti ba atiki ba ancien dans la société nouvelle génération même na kota prédication et dans la musique. Non, sans polémique papa. Mais moi je pense que koti kanzambe mutu nzambe mo yebaka. Nzambe mo yebaka. Mais c'est que moi je sais nzamba a se répandre na ba don na été. Nzambe soka tshelo ko katina yo je ne pense pas ka kolongolango. Mais yo moko omona ka ketin ndenge zalaki likabo eza nango koyemba eza nango mais omona tam sous onction wana ezali suste comme ka muta ba nostalgie nzembo tango ezalaka penza nzembo penza mais bato yo o ba otambola kana nzambe tu verras que à tout moment na ba génération nyonso bazakaka comprendre omoni après ba mama lor bato ba bima belé bato ba bima après ba onto ba bima belé mais mama lor mbongo atikali ka mama lor mbongo. Bon, naza fanatique na ye te soki neni mais na oloba par rapport au ngana mona atikala kaka ye. Donc soit bimis album na ye eza passion mona kete album mama lor mbongo même attendre bandele ça table mais au mona ke tu sens si je ne veux pas dire succès mais tu sens quelque chose de Dieu. Un message. Tu sens que cette personne attend la Bible. Tu sens que cette personne attend pour prier Nzambe. Bien que le long Congo tu as une crise entre ndeko na biso babengi ba combattant na bandeko bazoyembela Nzambe. Moi crise moko eza que je prie Dieu du fond de mon cœur que ici là tozonga papa Moïse a auto que kende ko beta beti na malgré maintenant c'est ça qui mais quand même a fongo déjà nzela ngana lingité ezala ya menace que ke beta ba tem na porte côté policier c'est une bonne chose à beti mais na lingé za la bon na lingé za la ke OK pena ba congolais ba yambi yo ndenge za ki liboso ba yambi yo yembeli Nzambe to komisi Nzambe parce que moi makambo na diable comment profiter nango tu sais pourquoi peut-être Nzambe a un message moko na mosali na ye tango yoka nzembo na yo za touché mais à cause ya rancœur wana à cause okangele mutema moi yo yoka peli lobo Nzamba destiné pour na yo ezate comprendre ezate en tout cas ça me fait très mal au cœur que le Congo ezonga uni ndenge zalaki ba concert ezonga même quand na pototé en Afrique du Sud na États-Unis ezonga normal et que bande ko na biso ba congolais to yambanaka normal o ba poto so ba ya to yambi bango akuna biso donc tozongi Congo tozaki liboso. Maman merci, je vous propose de suivre d'abord cette chanson et bongo to kutana to développer le susu.
Ma Bible dit, tu es le chemin, tu es la vie, tu es la vérité. Nanyo alanda yo abunga nzela azali te. Yango ngai nalobi nakolanda nzela mosusu te. Nakolanda kaka nzela na yo Yesu. Nzela oyo ekosaka te. Alleluya. Nzela mosusu te nakolanda, bobelisi nzela na yo. Nani alakisanga nzela ya solo, bobele yo. La vie, la vérité, le chemin. Mosusu te c'est yo Yesu. Nzela oyo ekosaka te, se nzela na yo. Bayebatalelaka yo, bayokisa masoni te. Papa ya borphelin bana bitike, mosungi ya baveuve. Mobikisi oyo asikola ngai, liboso ya banguna nanga. Alongolanga na maboko ya baini banga. C'est avec assurance na koyemba, Yesu azali lisungi na ngai. Lisungi oyo ezangaka te na tango ya pasi. Olobi na ngai natie liboso na yo banzela mibale, kufa mpe bomoi. Kasi olobi na ngai mpona bomoi, naye kososola ete yo nde ozali bomoi. Nzela na yo eza nzela oyo ezopesa vie. Nzela na yo eza nzela oyo toza na assurance ya avenir na biso. Oh Jésus, nzela mosusu eza te, bobeli nzela na yo. Alléluia. Nzela mosusu te nakolanda, bobelisi nzela na yo. Nani alakisanga nzela ya solo, bobele yo. La vie, la vérité, le chemin. Mosusu te c'est yo Yesu. Nzela oyo ekosaka te, se nzela na yo. Bayebatalelaka yo, bayokisa masoni te. Papa ya borphelin bana bitike, mosungi ya baveuve. Voilà, très cher internaute, je crois que vous avez vraiment aimé Nabi Bamsobi. Ah, parce que moi-même, je suis fanatique qui a chanson. Papa Deo, parle-nous un peu. Quand vous avez composé cette chanson, en fait, nakumi sinzambe parce que au moni eloko uti pa nzambe ezara toujours accompagné na ba témoignage. Au moni nzembo lokwa nzela mosusu te, sona biso ba condition na sala nzembo wana ondima te. Je me souviens nazaka na mission de service na Mbandaka. Nazaka na Mbandaka et na place to ande ko vanda po to kenda émission moko boy ezaki bato ba vanda Mbandaka ba ebi 222 ce qui hôtel wana 222 zaka na bar na kati. Et pendant que tu vandi na kati parce que ngana ndo bima na ngati talaka bisika bar eza romona onyo sofo mona, je restais souvent dans ma chambre et je réfléchissais sur ma vie et na makamzamba saleli ngai. Bamona oki mawamungi matinga na motema nzembo wana ya bongo na oki pina mawamungi matinga na motema et na zupe na sérieux na bi o nazalelo eza nzambe ando nzambe na vie na ngai eza na non mona nzambe lokola yote yango nga na olanda nzela mosusu te na olanda ka nzela na alesko ebandoya nzela mosusu te na kolanda obelese nzela na yo nanyala kisanga nzela ya solo bobele yo Zaki vidéo ce qu'on en live hein, très cher internaute. La vérité le chemin mosusu te c'est yo Yesu nzela oyo ekosaka te nzela na yo
bayibatalelaka yo bayokisa masoni te papa ya borphelin bana bitike mosungi ya baveuve mobikisi oyo asikolanga liboso ya banguna na ngai alongolanga na maboko ya baini banga. C'est avec assurance nakoyemba Yesu azali lisungi na ngai lisungi oyo ezangaka te na tango ya pasi nakabela yoki bolenge na ngai sala nanga ndenge olingi nzela oyo ekosaka te nzela na yo. Mais malgré la quantité, mais il m'a quantité. Ouais, mais c'est image live c'est autre chose hein. Na chaîne nangai. Chaîne nangai frère de donc ils a 2 mois officiel. Donc bas s'abonner belé ba romona banzembu nyonso o na image ya frère de Omwanda izawana. Donc bakomona yango bakolanda banzembu bango agogo donc olandio bandelo neka olinga. Merci beaucoup Papa Deo. Parle-nous un peu de votre rencontre avec Jésus-Christ. C'était comment? Bon, rencontre nangai na Jésus-Christ, ça qui appelle moi difficile té. C'était facile. Il faut pas bêter non, pas bêter. Déjà, je suis né dans une famille chrétienne. Ouais. Mon papa est dirigeant choral, maman est choriste ya choral naie. Et de là, déjà, tu as koye kolanzambe, koye banzambe. Donc ozoye kolanzambe. Waouh, c'est très profond. Ozoye kolayo. Donc oyiduka. Donc pour bien expliquer. Donc ozo meke nano lukoye be azandenge na bande ko. Donc tu prends toutes les positions possibles pour nous écouter Anaïs. Nzambe, bola Nzambe na libota nangai parce que na moni pe calvaire hein, na vie et na moni bisika Nzamba uti nangai bisika Nzamba bimisi ngai na tombolier na biaza Nzambe. Yango Nzambe na kotika te. Et déjà na lingaki mambo Nzambe mingi parce que je voulais imiter mon père. Et déjà à l'âge de 6 ans, mon père m'a appris comment prier. Comment prier à notre Père qui est aux sociétés, au Pesipena Sige, au Bondeli. Et l'expérience mon père quand il était malade, a pris pour moi. Na bondel ponaye au monato qui fièvre silé. Déjà l'expérience wana sala ke na linga Nzambe na mona kazaki nangai. Jusqu'à ce que na bino il est temps, na 5e primaire, je me suis dit il faut na zwa baptême, na kufana Yesu na sekwa na Yesu. C'est alors que na moment wana ndepena na komaki actif na makambo Nzambe et puis na pesa qui vit na pena na consacra qui jeunesse na pa Nzambe. Il vous arrive aussi des fois au fandi boso to la libre il te parle aussi. Même quand on est au Vandi Bokolo Belanga, il m'arrive souvent beaucoup. Parce que beaucoup de chrétiens badutara Nzamba le baka. Té. Au moni langage Nzambe, Nzamba lo ba façon belé. Au ko vanda bo moni image mo le kyoka na misu wu. Il ko appelle message Nzambe. Au ko appelle la lolo tindo to mo Nzamba lo belé. Dieu parle aussi na ba parole de connaissance. Nditi ngai lokwana bon, eza ndiri dans mon Nzamba pesanga na ko za na sola na mutuboye. Na bandolo bani makambo ya mono c'est comme si tout alaki na ye donc ça la melanga trop donc papa de yo pe maman mke papa nanga c'est vrai que to yeux na to zo pena na mois dernière minute hein bete so mo elo mo be yo mo na bete so za rappel fan ya papa José aux avez fan ya papa de yo j'espère hein bete so mo elo mo be na bete so pe koto pe aiza. D'abord je me présente ngana frère José Nteka. Tobandina frère Deo qui fan déjà trop dur koloba qui fan. Donc c'est vraiment un frère à part que kozala frère azandeko. Donc Tobandina e kotambula c'est là moi moulai. On vient de loin. Tobandi depuis à âge muketi tozo mata. Donc ça parcours ezanzeleza moulai. Totina frère Deo musika. Toyebi
yo pe posano ezaka nga pe na beta na yemba oyo eza nzembo ya libala tokozwa ngo plus tard na kati ya Doxa po biso rumba eza monde na biso na nzembo toyemba na koyembaka mwa morceau moke eza zela ya boki mpona kozonga te tokovanda kino liwa ekokabola biso kozwa kozanga bita pe ya libala lisolo ya ndako libande yoka te mokota kabola oyo nzambe akanisi o libala mokano na nzambe ngaye libala mokano na nzambe libala elembo esantu libala mokano na nzambe libala elembo esantu. Test en direct, très cher internaute. Pour ce que vous pouvez quitter un maman, mais bravo, c'est très bien chanté. Papa Déo. Déjà, dans qui vous en rythme, toujours il y a rumba, moi mingi. Je ne sais pas en dehors à rumba, style ni nango betara misusu. Bon, moi je suis nabeta nanga presque, mais rumba eza ndako nangai. Mais naza pe na ba style à malembe à méditation, comme baslo moko ba R&B te, mais baslo moko à la congolaise normale. Ben tant la musique le peu comment pena ote ngana la ming gospel plutôt chano ya gospel boy gospel musique j'espère gospel musique on otala ba façon ba jeune talent bazo beta ba oyembela nzambe elo ni no lo ba peut mona msusu ba rap msusu pe so pe ni je ne sais pas étant mona nzambe aujourd'hui le banin tant la musique na niveau comme bon ça modernisation évolution ou comment ça mamalé ah aujourd'hui mangana bamboka moko très difficile mais na komeka ko répondre au moni musique modernisation Dieu parle na bandenge belé nzamba lobaka na bandenge belé nzamba kolobela pe mutu na rap mutabongoli motema nzamba kolobela mutu na folk pe mutabongoli motema ça dépend mais eloko nga na yokaka mabe plutôt isala nga mwa passe na monde na biso na Congo na biso omoni so ke na Afrique du Sud omona ba Zulu ba perfectionna musique ya mboka na bango ti en sorte que ba modernizango ba yembaka na Kizulu anglais za mais mingi Kizulu donc et ça là et comme appelle musique moko internationale mais biso musique na biso comme lokola moi complexe moké pourquoi c'est ben comme lokola musique ba pagano hein c'est ben musique ba pagano et to na ignorer te ba remarque nyo so ba sala ka ba memango du genre ba ngambo mususu mais ko sala pese ben na bien ezali nango bobini pe mabina moko normal mingi yoke kana ngamba ba Nigeria moi congolais mais obeta différence ye ba soute ba na nzambe to banane moi to baka même ata na monde ya profane donc et comme bongo to comme kolinga ko imiter ba paya to ye nango na Congo or ce qui okei même na ba culture na biso na ba manyanga ok na ba yombe ok na ba mongo ok au monde na ba folk na bango eza na ba vertu eza na ba richesse auto koki ko développer mais le comme nzembo na pena nzembo mokili imiter ne nzembo mokili mais or je fais notre style comprendre je fais notre style la musique congolaise oso comprendre culture na biso je me souviens tout na frère mo bon bino bolobaka bozo bino musique lokola musique ya mokili bo yebisa ngai baluba musique ya baluba ya mokili na nzambe bina mandeni so ok na église omona parce ba même danse betaka awa ok kuna mona ba même danse so ok na ba mongo ba même danse ba betaka kuna presque hein bon il y a sonité mais okuta presque ba même pas okutango c'est-à-dire danse toni nezanango du moins que zo déranger na misouté oza ko indigné batouté ezanango danse moko normal comprendre na lobité que to gobi na danse ya frère Kingandi wa ngambo anto ya Kingandi to non je ne dis pas ça mais au fait bana nzambe bazala quand même na moi largesse on va comprendre que rumba eza musique na biso développer au moins ba style na biso faut développer style na biso musique ya mboka na biso comprendre so kina ba Afrique du Sud au mona
Kizulu wana kaka yango babetaka wana bakenda nango tina États-Unis babeta nango libosa mindele. Pourquoi pas ko développer oya biso ko memango na niveau mususu. Mais aussi mon ami mais comme il faut composition il faut yeloka na français na ebité. Fa pas de yo. Aki mapude. Omoni musique lelo wana tanga yoki banzimbo kwa banzela mususu te apoza ko yoka bi. Omoni musique lelo. Fulingo kotsa mwa ba seben ba afro ba nini na ibisa réponse moko. Na salaka oyo elanga na mutute na salaka o nzamba zo bisanga na sala. So na bina forcer musique en salango. Mais est-ce que zapena nzambe mutu azoloba azo inspirer ngai? Non, non sala o nzambe ninga inspirer. Oui. Je peux travailler na ba monde na ko tango facile na ko beta na ngango mais ceux qui na se sentir à l'aise pourquoi na lokelo ko tchanga à l'aise je n'ai pas besoin de gagner ka des milliers de gens ceux qui nzamba tchanga na zalana pour na gagner ba congolais mabeza wapi parce que tout tant au sala bongo tant to ke bongo bit ni za na mutu bit mo lucratif tant kota borizana ba mindele ba mona ngebi mizanga ba na kina ba festival au moni dans ba mbongo moni bitu yango wana parce que moi mon mari il y a ninga ko rumba na biso gloire à Dieu au moni au fait au salangote parce que nous avons besoin d'évangéliser nous avons au moté na kende ko évangéliser pe ba ce n'est pas mauvais ko évangéliser pe ba sud-africain to ba nigérien mais so comme na Nigeria bako betango ya solo parce que za makila na bango oyebisanga te zwi Nigeria aya wa beta rumba na biso nde biso non betango te donc le ka bande ko bazo kende na monde wana ezape mabete moi je pense que c'est bien na condamner mututi en tout cas sur na beti no libaku je demande 1000 pardons mais ça conception nangai eza toi na démocratie eza à vie nangai. Et mais nandenga mabete moi je reste na onda nzamba opesanga sope mkonzamba ebisinga na biteke na obeta ngote pe comme monye alobaka nini na biteke na obeta ngote jo nzamba ko inspirer nga na afro to ko inspirer nga na ba style wana na obeta ngai pas de problème mais pour l'instant non ça nzamba opesanga na ça. Après de chansons de couper, c'est vraiment la musique congolaise. Surtout rumba, parce que tout le monde a petit à petit dans la scène musicale. Tout le monde a déjà rumba, ils allaient coller moi. Et aussi la peine sous pena mingite. Et tant que moi en Nzambe, nangam na ok. Et tant que le solo ben on a ba musicien chrétien. Chansons de couper, c'est la rumba congolaise. Bon. Pas seulement la rumba, mais ba style na biso, ba valeur et la musique na biso. Ok. Et moi je pense que baya de ningo de baka na ba style na bango ozu ba frère Matou ba pina ba style na bango ba frère Patrice baka na ba style na bango mama Laure paye malgré zo ki Zulu mais le lo bimisa ki mama Laure mbongo ils a susté abimisa ki mama Laure parce qu'elle a compris que azan est loko yo ya nzambe kat na ye wa chaki et moi je pense que nzamba bi biskanya zo me mabiso mais dans la lieu où vont les choses et ezokoma pas si poto garder kaka style na biso parce que la plupart des jeunes bazo s'étendre vers l'extérieur. L'extérieur ça mokili musique mokilité mais vers vision comme ya libanda. To beta lokola TD Jex to yemba lokola Olivier Chewa to yemba lokola dans bato. Mais na yo ka bato na makasi donc avant makasi. Donc c'est ça. Mais chance ça avec Dieu nous allons relever la tête la musique congolaise et au matin. Tom soupe ngape mna ya tombola pe musique pourquoi pas tom soupe moi nanga tom sou baleki donc nzamba yebi biskana zo mabiso. Ok, petit à petit vers la fin, Papa Deo na habité sur ce album d'ici décembre. Hein. Bon, je ne sais pas si d'ici décembre, mais peut-être avant décembre déjà Baozanango. Et Nzamba peut se ma coquille, le moyen qu'il faut, parce que je pense pas que ça musala est belé ma casse. Ils ont bon mingi pensate, mais faut disposer de moyens. Faut disposer de moyens. Que Dieu nous donne des moyens qu'il faut pour tout salango. Je pense que si tout va bien. Si nous avons des moyens à notre disposition déjà la semaine prochaine au Bandango. Mais pour l'instant, tous en a pas moyen pour l'instant. On attend des nzamba au sala, soit pas kamalé la habité, ngamona zonga charge, soit pas bon non moni ou moni donc je ne sais pas. Mais je crois qu'il est responsable au sala musala ngotina suka. Devant la caméra Papa Deo parce que comme a petit à petit vers la fin, loba moko liboso nzambe, liboso batuté.
Pour le papa il est au papa il Mayoni, depuis Allemagne, papa Serge Tungila à Londres, Kadi Makoto à Londres. Merci. Ba combattant batendé ndenge botala yo. Souvent a bi message hein, au pesa ngo bangote, hein? Papa il Mayoni zayote. Zayote bon séjour à Simo Petolo, Iswa il est ici à Kinshasa. Oso pesa ngo yoka kana nzambe. Sopo yoka na nzambe. Kolo. Kolo. Désir ya makasi ya vinanga eza mokolo ya natikala te nakota lola. Et puis nakota lola nga morote. Pesanga makasi ya kote ya bilenge lokola nga ya kote ya ba papa na ba maman au travers banzembo na ngai ba bongola mitema que ceux qui ont le cœur brisé bazala toucher bazala bazo solution ba problème na bango au guérir bango ba blessure intérieure le sambo na ngai yango wana mokolo ko ya nazanga te nakota lola. Voilà. Mokolo so ya ngape nazanga te papa de yo tozoni ka tokabona déjà. Donc bo sara na ngwe bo pambola bana nzambe so bo mona adoration et so pe louange po to ke ngape na ngana otikela bino bo beta na mais laisse-moi avant yo luka déjà moi note kuna ngana pesa déjà moi na désannoncé déjà Kevin merci parce que tu es derrière la caméra magé moi libaku mais ozana merci quand même un grand merci à papa Eli Mayoni depuis Allemagne papa to dédié au peta chanson Oyo mais aussi papa Serge Tungila, le missionnaire de Dieu depuis Londres. Mon papa, je te salue. Batoyon Stoubangarama Africa, David Olito, la France, doux de caractère, mon vieux. Donc, je vous laisse accompagner de cette belle chanson. So on peut numéro pour déranger. On va bien un numéro affiché wana. So bengi bisomoro to l'examiner pour cela. Direct na papa Deo. Papa Deo, yembela nzambe so pour ngo adorer ou louer donc. D'accord. On laisse le micro parle, sois libre et parle de tout ce que vous voulez et tout succès la musique. Napesi merci na bandeko ba bazo soutenir musala oyo. Napesi merci na Maman Grâce Diebo. Napesi merci na Maman Yvette Louyeye. Napesi merci na Papa Bona na Hollande. Napesi merci na Christian Kapangu, le fils de mon pasteur Roger Kapangu, ainsi que la famille Kapangu Mobimba Mbote. Napesi Mbote na bamisino sa doxade au musique. Oyebaki ya na ngai nombre ya banguna na ngai ya mbona ya na mokili oyebaki ya na ngai kombo ya banguna na ngai ya mbokutu balukanga oyebaki ya na ngai faiblesse banguna na ngai tamangungu na bango naza lokola lilala na banga mbelite ata okatinga omeli jus nanga kasi eloko moko okomela te ezali mbuma okobwakanga bakonyatanga nakota mabele kino na pola kasi sorti nanga nakobima nzete oyebengami ebota bambuma tout est accompli yaya nanga ye tout est accompli bakosutuka yesu agangi tout est accompli yaya nanga ye tout est accompli bakosutuka esi obali tout est accompli yaya nanga ye tout est accompli bayebisi Jésus moninga na yo azobela alobi eza pona lokumu na tata sima mikolo minei Lazalo na lilita balobi pona Lazalo esili nabenga yo réalisateur nabenga yo réalisateur sima mikolo minei elombe mobali ayaki asengaki balongola libanga na mabongisi na ye ezalaki lobiko te ezalaki bamona lese kwa Lazalo tout est accompli yaya nanga ye tout est accompli bakosutuka okeli boso yaya nanga ye tout est accompli bakosutuka esi obongi tout est accompli yaya nanga ye
na bomo ya Mephibosheth yaya na ngai abotama kitoko na makasi na ba circonstance à la vie kolo na ngai abungisi makolo na ye mibale na benga yo réalisateur Coucou, la Maman Africa est de retour. Nous disons ensemble avec mon équipe, nous allons nous battre pour vous informer à temps réel. Congo Impact News, ensemble comme un seul homme, nous allons soulever la bannière de notre pays. Nous sommes en mouvement pour vous informer de toute actualité de notre pays. Et surtout si vous avez vos publicités, vos promotions, nous sommes là pour le faire. Et toutes sortes de cérémonies, nous sommes là pour vous accompagner. N'hésitez pas de vous abonner massivement sur notre chaîne YouTube Congo Impact News. Congo Impact News, ensemble comme un seul homme, nous disons on va travailler pour vous informer. À bientôt.